Moi, je ne pense pas. Ceux qui prennent le lot, non, si là, brise maté, il y a un zambété. À comprendre, message, il y a un zambété à comprendre. Je te dis, biso mbale kaka. Si la ekoto yaya, ngale kikoto. To chepenza. Te bazate. Te azate. Omoni na belle émission auto scène avec Kabi. Mams. Mouton mams il faut répondre à zate. Parce que batu nyoso banasi. Répondre banane. Mouton on a botamité na salamité. Songa na vena kiti beke ko appeler monotonyme. Na vena kiti. Eh ben Baïcha. Oh. Ah mais oh vous êtes lesbienne ou comment? Comment tu peux craquer mon niveau à ce niveau là? Tous les qui chassent ça. Même ça va la ville la citas. Dans les azana, alors expliquer pendant mutu pas regretter ni expliquer les. Parce qu'on a minute sur moi la moment où on a besoin de monter. Parce que malheur les amis. Bateau va comme ça chaque fin du mois na bango, chaque mois. Combat si là. Donc il m'a Luka a créé buzz pour batala et qu'il faut comprendre que à la 4 makambo il faut combat si là régner. Elle n'a pas le temps. Azata on a te. Bateau va critiquer raé. Bazarani na nzala ya Aisha. Oui. Bazarani na ba bande comment ko approcher te. Mala ni yango photo finga e poto ana tenté. Bateau wana obasa makambo wana. N'a choqué bon moi muké et ça que le côté ayebi yangote amoni yangote azate donc et ça que le côté ayebité amonité muto atanga kombo na oté mais c'est ça bassesse muto betaka liso na yoté ayebi ce ko vendre raté ayebi ce ko résister raté mais en tout cas Congo yo makambo belé hein et elle loko mokoté o bat ba osala awa. Et ça c'est kimia. Elle en côté. Alors mon athée, à autant athée parce que à vivre à vie n'est des moussous. Toi bien bozo finga bozo. Elle n'a pas le temps pour ça. Au moins ceux qui moutou, asa facilement manipulé par moutou. Au lingo ça plaisir na moutou au tindo. Voilà. Parce que moutou au tinda yo, azo biso liboso. Et bien les gens anime. Bateau wana baloba na sila. Ba yebi kale ki ba. Yende ndoki. Mouta misala mabe. Comment expliquer est-ce que batu bazali olimbis batu basangana te, batu ba panzana. Non. Batu nyoso bazaka facile à manipuler te. Pour rappeler là tu pour soi-même. Te. Moutu nyoso a facile à manipuler te. Poto to na ba TV awa, to na ba parents na biso pa mbola biso. Ouais. Maman na maman, papa na maman bisa mwana liloba. Ah, yo penda pour ça bonable. S'il a été béni par papa na ye. Ah. Il a le temps de rester avec son père. Papa me dit azo pèse ma pas molé à chaque jour. Il y a un moment lelo balinga tie et là il est SB zati. Aïcha comme la championne, tu confirmes? Oui. Balinga SB. Moi je vois mal. Yo moko mutu oyebi. Et là on est sali que na longwa place na na A na comme na B. Oza conscient ou consciente. Mais ozo ko sabatu. Ozo imaginer. Oyemi lobi ke no makambo na ngo lelo boye eza pona tambola ki boye pona kende ki boye oza mutoko kosanya sur mes conscience na été. Voilà. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres.
bonne mina nebi tisiko chuba kolonzo mbongo ekomi bwendeni awa kaka makemba bayibinga mbongo Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa. namonaki ezalaka lobi na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo. napesi awa opiso tumu biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Tocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nyo sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et à ma futa, ou n'a pas la sailaka, et telisaka, et à pour teint clair, bagam, différents, et à caramel, métis, chocolat, pour na maintenir caca, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez que contactez sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, messieurs et dames. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver très nombreux devant vos postes téléviseurs. Grande de notre joie de savoir que vous êtes nombreux. Merci en tout cas. Continuez de liker, de vous abonner, de partager très massivement nos émissions. Merci à Martinez de Salle qui est derrière la caméra, la prise de vue, la personne qui assure le son captage image. Notre numéro est affiché au bas de vos écrans pour le remarque et suggestions. Appelez-nous. Faites-nous parvenir vos commentaires en likant tout en partageant aussi nos vidéos. Alors aujourd'hui sur ce beau plateau, j'aurai le réel plaisir et ce privilège de recevoir cette grande femme de la télé, cette grande femme des médias congolais, Nabiso. Il s'agit bien de Aïcha Okoko. Moutete là, avec elle nous allons essayer de parler pour mettre à peine mon masolé belé parce que Azapé parmi les icônes il y a média pour Abandaka là, Azaba il y a au bout de temps à la TV, après ça peut il y a un colonel moi donc après ça peut battre belé goût il y a aussi à la télévision et les lots tous en arrivé dans internet, Azo évolue toujours et une surprise peut tout le monde a ça l'émission sur le plateau qui toko donc trompette un peu dans mon solo belé en long et en large. Alors bah tout balingaraye, bah tu belé balingaraye, surtout les abakou pas bien en maman qui n'a pas parce que c'est la petite sœur adorée, il y a Sila Bissal ou les gens viennent boka trompette un peu dans mon solo belé. Mais avant la ça y est la parole, je dis un grand merci au couple Fiki pour maman Nathalie, Fiki pour Motema papa Paul, Fiki pour FBT Misala. C'est l'agence bien sûr, il y a un petit Nabakoli, Nabino en toute sécurité.
Merci également Naya Junior Bongongo. Junior Bongongo, Yana Naya Motema, donc Alinarapa Aisha Kokomingi, donc Tozanaï Awalelo, na plateau. Et merci Nagui Ewa, Mokonza Grenoble, vient Nangaï, n'a posé l'appel, écoute, ça là très bien. Merci à Madame Ali Makamara, mère boss, gros bisous à toi, grande sœur propre et à Rokia Kamara. Martinez Sal, si tu es d'accord avec moi, Fomon Labisso, je dirais déjà bonjour et bienvenue à Yamkolo. Yamkolo Yoaye, Yamkolo Aisha Koko. Aisha Koko. Yamkolo, merci beaucoup aux pensées d'Anga. N'yana Kimao. Bariza kusinga la la lembo emise c'est ya lundi otimba. So ya ki n'anga sate. Oh de je bio. Je te connais. Oh Yamkolo Yamkolo. Voilà, un mot gentil hein. Non, un mot gentil. Exemple TV, c'est notre chaîne YouTube. Oh, tout à l'heure toujours. Bah actualité bien, bah émission bien, bah analyse bien. Tout s'inspire un peu mingi awa pas barezi baza. Le pote de moula. Na dongo la tenga. Oh Yamkolo ya. Oh pas que l'on peut. Neta picha tino. Akena bien. Et c'est kitoko. Voilà. Na dongo la te. Na ta repena chaque jour évolution bien, défense bien en tout cas. Ah, bravo et belé. Merci beaucoup Aïcha. C'est pas une casse. En tout cas, ouais. Faut penser dans le ça va bien quoi. Vraiment très belle peau hein. Miel. Ah, miel pour sa peau hein. C'est vraiment pas qu'on ouais. Ah miel kaya pas mbesili, n'est pas là. Ah. Ça va très bien. Et puis na ya mkolo bité. Na ya mkolo. Vraiment. Aïcha Koko oza parmi ma grande famille à médias, les lots sont obeka lisolo ba famille à médias. Comme Aïcha Kozanga ti. Carrière na yo au bandit télévision, na ti le loyer pour au côté du monde il y a internet, mais yo to yebio pena na espace Aïcha Koko immortaliser ko nzembo ya Joanna na bossa comme on est. Comme si j'existe Aïcha. Bandit TV na toni ni petit lelo. TV la bazon jeune. Pour la collier, na ya mkolo. Na vraiment mkolo. TV za otoloba mu nyoso kete ka maya kete kalipa alobeza cop nanga voilà donc biso to leki ngo te que par hasard mo leki ngo non ezelo mo vraiment na lingaki ezaki koloba nanga peza ine hein eza dans le sang alingara TV ezala na TV mo na kina ko lukango ngamoko hein ngamo na ke lukango benga ona komba Planète Télévision kuna tozala kana ba Christelle Kabas to kutana ba kuna tozana mwa baninge belé baninge belé pe akuna o babami bakomisa nge nemi na bango na ndenge na bango je m'en fous donc peut-être TV na kei na kutena muntu na papa moko malamu DG moko kitoko be na kombo ya papier konzo ayako sala pe chaîne des as bazaki na problème na on aura le CHKMB mais biso za bano to utipenda na Planète Télévision. Planète Télévision, on a la Betoli Solongo, ça histoire 2008, 9 ans. On nous a ouais, tout ça. Ouais, on nous a la détermination, aux alliés, aux esprits au travail en fait. Au travail, aux indépendants, tout ça. Donc, yomo lingo aux la bongo. To banza ngope malem beti aussi là. Bah papa mna ni mesi papi kwa kozwanga na Planète Télévision. Et puis après, na vandi, muke, na ko mpe baninga na horizon 33. Na vandi si ka penza na ko kolisa suma musala malamu ezali na canal Kina CCTV hein. Et pas pour nazo ki penza chance wana ya ko travailler na papa qui tout au léon toi. DG qui tout au léon toi, avec penza moko ba na biso presse congolaise soki bakotanga bakombo bapapa ki bombi chitwa bakotanga pe kala batalangai bakotanga pe bapapa biso ki bombi chitwa papa na biso pe Stéphane ki tout au léon toi azali penza papa oyo apesinga chance mingi na masolo ngwa télévision azali penza papa oyo akonseyenga mingi papa penza expliquer ye na lobaka na ebité soki ya monaka nini kati na ngai apesinga ba chance nyonso na télévision papa qui tout au léon toi azali penza 2 jeunes abiso na vandi na 10 ans na vandi kana Congo Télévision 10 ans ti masolongo pe internet oya ngai ya papi chako cashman na mimi ngai ti na tikali pe lelo est-ce que penza na kolisi penza musa makasi ya kana Congo Télévision parce que nga ba jabi kendi bizunga ne pas ngele karaté ngeza karaté kazaki na a akina BT ngali nga vraiment loyauté nazala na yeba est-ce que na tie makolo nanga
La Canal Congo Télévision 10 ans, de 2009 à 2020, hein, c'est 10 ans. Bah, donc, on a des équipes qui ont espoir et belé. Pour les équipes, moi, la mort, moi, Mukalamoussi, moi, la mort, mis sous ma casse. Moi, la mort, vraiment éveillé, quoi. À l'ingara, pour se placer, les colos, en fait. Pour que on attend, on a pris des équipes qui sont invités, hein. Ce qu'on t'a dit, les équipes polémiques, au fin de la terre, au fin de mutubo, ce qu'on t'a dit, qu'on a capache, ça y a mis mutubo, au tel peu qu'on a. Ninga ngai bibi kapinga pe asa yambi mutubo ya isha ko pena kwa na pas le capable mais ça peut inviter biso les équipes plus concurrence les équipes plus ya ba inviter en fait donc ceux qui déjà na moni bibi kapinga ça ke na kester nga fona zonga na jibe mpia eh biso za ki biza bongo za ke kwa lelo te ko finga mutu azo ko tuna mutu mususu bozo finga batu bimisa biso te miso kwa référence azona ngote biso les équipes na musala ba ki tout biso ka bi awa oui, la chaîne mobile qui va le bi a trop sur espace. Yo moko ko luka caméraman na yo ko luka monteur ko luka pe monteur ko filmer yo. Non non, oui, dans une émission différente. En fait, nga na kati grille de problèmes, na kati grille de talanga. Na kati grille de programme ya Canal Congo Télévision na zaki vraiment na bande na zaki mingi pour ba émission mingi na ndeko ya nango, ba ndeko sepa nango. Soki na sele émission, au moins l'émission moko moko ba tchanga ta 3 fois. Bah, papa bité beaucoup ça. Diffusion. Eh, si on a une émission, moi, même si on a une actualité, Naza n'a pas diffusé. Kabongo. Et moi, peut-être vendre la bonne capture américaine, qui, quand il me dit que c'est ce que nous voulons les caper dans Canal Congo Télévision, au moins on a pris la capture, on a payé à Charlie Bamou, pour le rendre espace moko, pour avoir les Kisango. Mais on les a dérangés, programme n'a pas incendité. En fait, je suis un enfant très éveillé et dans l'Ingara Penza. Na atteindre objectif nangati na souk en fait donc mon yango Canal Congo Télévision penza tie y a un moment tango comme bongo na yo côté pe na kati gris mais na ko banda penza ki lem sou na semaine moko na le rata 7 fois 8 fois pour na zo na ba émission ka kitoko ce qui déjà tali ba prof même akonda ba tali yango kuna mwana yo to li ki sele ba lekisi nga bongo. Si tu as une bonne mémoire émission 0 na yo o ya mangana émission 0 ya mwa munene penza invita munene oyo à marquer aussi les lots, t'as les peines émissions en obiti, ils ont parmi des belles œuvres na yo, sur le temps d'émission ça là où réalisé en fait. Émission 0 nanga, il est bien na Canal Congo Télévision T, ils ont na Planet TV, ils ont le créateur des emplois, Kaimbe Chetemba, ne bête son habit bon vieux Augustin Numbi na commencé à émission, alors c'est que bien tout ça émission. En fait moi, ils ont na rédaction na biso na bato bande ko zaba invité nanga soki moni soki montage ko ba watu na pe MC Mbia azaki pe monteur moi ya Canal Congo Télévision ayaki pe na azape na CTV soki ba ina émission on a sali mona waza ndeni bato mu yake na zo mona wapi bato mo keno lokwa bazo kama penza mutu boya ayambia ngo ayambia ndenge nini et puis émission 0 oyo marquanga plus avec tout le monde, à la montée, maman là, moi, ça, qui on peut dire qu'il soit sakana kaimbe. Kala penza, aux hommes, aux autres tatabana. Et puis, émission, moussou, souper, qui toko. Au pendati de le penza, na lingao makasi, abima prophète, na 2009, na sana mot de passe, de démo passa. On a penza, to kenarati na Lubumbashi, pour espace apeta moussa kingaïpe. Et bien, on a petit na Lubumbashi, na 2009, mot de passe, ça, le lot, nous rabenabiso, mot de passe, de démo passa, à ça, on a confiance. Big sanga na katanga to sana émission moko apesanga ba conseil be ayisinga binanga ndenga na bengisi oboye na olingate sukawa otambola penza na zaki soki na bimwa muke mwana obenge amo de passe habilité na moni eloko mokati na wana eza malamu mingi kanga makana nzambe ko sunga o kenement de l'avant en tout cas ça ba émission moko esalanga bien ba okamwa yo mono ba invita boazo ngo wapi o lelo tu es na internet ba tu es belé bazana ba émission référence té bazana ba émission ta ko bete ponga tant questeur a kufi na émission à questeur hein donc je m'excuse ouais biso télévision ezakite que non au vandi kété les autres tu quoi apprendre sur internet mais biso na kati ba grille de programme on ezakite ba si ba tio samedi parce que ba bi que samedi on a mo ba chaîne belé ça ba programme est belé il faut bunda pour la chaîne na bino samedi wana une audience
Canal Congo Télévision et tianga pena samedi en tout cas nayebi ke baya nanga ba Michel Koyapa ba Dudu Montiri ba sepela ki mingi ba isinga ba bi ke place na ezali kaka mutabenga ni wazate parce que au moins la télévision ezala raté que analyse oui c'est bien mais au biso sala ki wana ezaki penza il faut qu'on soit invité à bombolo beli penza musique na ye tout ça ce qu'on a qui maman la moko boy ko pona moi ba invité moi Lolendo vous avez un carnet d'adresse ti wana pendeza yaki wana pendeza sur musala tinga moko kaka na obeka mutu ya ba bengela invité ta auto mo oui bengi yeton pour bengi asepi makasi amonio bo solo li bo tourner émission c'est très bien. C'était conditionné? Non. Et c'est que mutabata mona orana na grâce na été, mutabata orana na grâce na devant moto ya ko affronter, devant moto linga benga, mais les sont qui to comme poto comme pena fa ba pe famille hein. To message pe mingi penza, au moins msusu. Ni kamoko ezali ba bengo okende na ba tango papa ba waze kwa kufi. To kutana ka penze pa waze kwa kuna papa chéri. Ayaka na wazekwa to vanda ka penja to sape na zo ka pe chance ya osala interview na papa chéri na wazeko sika moko PCBG en tout cas c'était bien il faut te luka tout se familiariser pour ceux qui le kambo bobenga Aisha ya osanga moi bien bobenga pentel o eza o to mona lelo te lelo eza su bongo te comme karaboe to vanda to solo lango yango biso to kopika na rythme wana voilà et maintenant c'était qui cette personne on appelle ça peut-être Goursa télévision tu as monté ça à Goursa télévision ça et ouais en fait moi je rêve que Aisha Okoko elle linga penza fiwana na rivaille parce que détermination na façon na mona makambo eza ndenge moko na bato musuté biso chance autozui grâce autozui lelo en tout cas ba sirenga penza na loba chance pe grâce autozui lelo ko côtoyer maman Olive ezali kokomisa biso ba femme forte en esprit ma femme moko boye akepa médecin ebisi ke moni yo lingo zawa lobi ba okata o libele ebisi médecin après ça nini ezali boso est-ce que tu comprends donc tozali dans l'esprit moko que et l'or moko te koleke la biso je bénis Dieu pour ça quel que soit on présente le likambo ba oyebisa yo ba ko expliquer yo mais je garde toujours haute na besakate popo na wana na senga mingi merci na Nzambe merci na Moussa nanga merci na maman Waro parce que maman nous a appris à apprendre à biso toujours devant problème comment se tenir au lebo roumela na koloba problème ngo bo bandana na koluka solution et puis après le reste c'est yena ngosima donc Aisha Okoko j'adore Aisha son na loba bongo parce que la moni aza mwasi moko a s'imposaka ngala zaka ba résidence sexuelle zaka ba kamana ngamsu ba yebi to kota chaîne mo bote braza to wapi nabi au ministre mo nabi non ça une émission tika biso au moins on a bien na ça une émission na jui wana na ça l'émission détermination et Aisha na ba lo na ligne assurance en fait ngana kotaka solo na bina koma zoba na koma solo na bina incarné obino bo ça na koma donc on s'adapte facilement et donc nga penza na kitaka na ngai donc directement na zo na génie ensemble et puis na yeba génie fona ça sikoyo pour pas comprendre et puis que et si quand on a payé un peu mutu ça bien OK non ça va on va gémo wana bako et comme na rana ye nani na ye comment pour ça bongo mais pour comprendre que na buzoba pe un peu tout ça on peut propre donc c'est un peu ça donc pour dire que moi idole moi c'est Aisha parce que Fiona est pas tant à trop Fiona penza elle ngana na botata moi si moi côté na mo boazwa moi côté na mo boye pour na tambola na légèreté na tambola na ba facilité maman biso sanga toujours le bi sokoye pas bateau ba ebiso te na porte na te na wana so ba kotisi te o kotate et puis na lingaka ona nango
atoza na ba millions ozana ba mbongo no ebele nzi ba pamboli ya pesio ngai au présenter ngai par exemple ata 10 dollars ba merci pour nga na ça calcul nga na 4 $10 wana donc je n'en vis pas Alinga Aïcha. Voilà. Alinga Aïcha et aujourd'hui sont calculés depuis au bandit. YouTube, ça déjà combien de années? Non, YouTube, parce qu'en fait, YouTube. YouTube, en fait, YouTube, ils allaient. Mais il y a hein. Ils sont dans la TV, tournant la biso. Moi, samedi. Moi, diffusion. Eh, il y a les armes. Mais il y a un cachement, il peut pas ah. Il faut la mémoire, na Congo, mais qu'il y a pour petit dans sentir vraiment la qui c'est bon, mais le niveau là, les bandes des. Bah ok, faut na bien ok. Moi on rappelle bien raté. La bête soit loyauté hein. Donc d'ailleurs bandon en 2014, néo longwa Congo Mikili en 2020. 6 ans. Ouais. Donc ngai dans la tambola té. Donc des Congo Mikili à Awen. OK. Oui. Donc Awen Aïcha Gorodet tu vas écrire en 2020. 2020. Oui. Donc les 2 ans 4 ans d'existence. Oui. Mais déjà plus de 100 000 abonnés. Plus de 100 000 abonnés. Faut dire merci à Aïcha parce que on est cause à peine à 100 000 parce que les même année la cause de ma pour le niveau si on a calculé le AON ce qui vraiment ils qui aura beauté maintenant na travail à 200 000 parce que tout nous au banzon a 2020 au maman pour bazuiser mi mais en 2000 quand même 2024 on s'est retrouvé sur 115 000 72 000 abonnés donc tout ça félicité. Autant moi on a sauté. Faire au travail dur Rwanda de se donner à fond dans sala oyo lingara mo sala ngo ezakani ni secret na. Non secret na ngezaka ke non na lingara. Linga blora bien. Ngaza ba mia bato ba bosara. Nga na respecter mutu na tena bité oye erto bandai mambo na télévision. Azapenda soda makasi. Na tala er mo bo pa yamba ta vie constant mari. OK. Na tala er mo yamba ta tar yo mulongo. Yete. Yi na tala e penza ayamba papa Lutumba. Tu vois ce genre de personne que moi j'aime. Yi penza na à travailler et puis le matin papa na sala intervenir la ministre Nyoso ya Congo. Matin papa yamba. Na quoi est-ce qu'on a papa chou tout ça na kitete là. Tu interviens avec Didi. Ce qui n'a pas les alliés. Au moins les lots musala oyo faut ça et loko barezi. Ou eko valoriser yo et au sala opé bien. Pas tout musuba otala ba osepela. Ah mon azaka l'émission moi sala na mutu boye. Eh c'est zaka. Il nous a soutien. Il nous attend. Nga c'est monsieur Kester. Papa m'a ko lobati. Na matanga papa wemba ba ministre Nyoso bazaki ana ça bon interview na biso à l'époque matanga papa na biso banza mukala sungu wazaki ministre na biso on a levé tout mal waka zaki na petentique il était avec ba garde ne bazaki wana belé on l'habité boy ça yo sang interview comment est-ce qu'on a mis place à et au monde tu écoutes internet hein et ça na ba caprice nango et ça makam nango faut qu'à tout se soumettre hein? Mais il faut muto za na moi référence et puis très important bah il faut za na moi référence attends une ça à tout ça il ça non mais za na moi référence comment place pour mais on a déjà et bien nga ba te belé batalanga yo et bien o belé ba fan batalanga makasi Aïcha. Batalanga. Ate belé. Et puis ba me mona mwaza ki muki melo lendo place bat ba okota to mona Aïcha koti. On les a orange. Je m'en fous. Ici marambo belé. C'est moni ki. Ba no banga. Biso to yawa, to lati talon. To koti te ma Aïcha ya kala ballerine. Malekani. Wana nzambe moto wana mafuta nkolo tango ezo tanga. Et puis ça va tout le monde. Et puis c'est plus équitable, ma fouta. Même ça nzambe na l'invisible était. Voilà. Il faut n'abîmer parce qu'il y a trop de fitol, il y a trop de batamita alors que nzambe faut na alaxa bon que non. Ba préférer ne ba biso tout ça.
na penda préférant nzambe parce que nga muso sepelanga ya solo so moni bena mutu mona linga mwana na tete na ndeni parce que nga naza vrai nazali vrai na force raté ndi to sano ba émission bato muso benga nga pe mission mais yo soko okutenga na lali na se wana ti to sa émission na to sa parce que na lingi omoni yongo na vie nga bato bazaka vrai soko oza vrai te osimba te eza pena mutu musu muno omona aosala sembla ngai ma grande sœur aînée personne âme chaque fois elle disait toujours abi Aïcha basala rassembler à nyonso mais à caractère te na vie osa rassembler à nyonso mais à caractère te sona moyibi no yiboka montre sona moi ma belle na opanzaka bato sembler à nyonso mais à caractère te et puis basala peut sembler aux la gentillité parce que ato ozolingo la cette image moi que vous êtes trop gentil mais moi méchanceté mon boy et mon nana voilà Aïcha Okoko tozana yo melelo yo ça te fait quoi comment nabenga enfant peut-être adoptif de maman Waro maman Olive Lembe Kabila notre première dame honoraire vous allez pembe na ye eza grâce ouais eza faveur nzambe eza école eza université so za mwana openza oyoki bien osambeli pe bien oko aider baninga mususu pe na ba conseil na façon ya omona makambo na biso te parce que maman za na habité même ça otalanga yebi mamto loba on apprend tout le jour et puis maman nous apprend des choses ba conseil on a mes bénédiction nga pe nzamba lola pe na ba non nzamba multiplier nga ba jour sur terre biso za bana maman tous la maman a intérêt moko boye tete c'est notre maman c'est azape maman nao parce que na maman na temps au tous na maman papa ça biso pe temps wana pour toi apprendre pe ba conseil na wana onga na zui na ko yela opé au bénéficier et ya makasi oyo na apprendre pas maman eza posa humble comment pour surmonter ba problème sous mais tu sais quand même faire des choses pe que on va comprendre pe que vous existez maman Olive moi ça posa ça humble non. Yo kozala humble na komi kitsa famille les a politesse qu'on a plein d'éducation ezali on sentit que tout le monde basa bien éduqué tout le monde a respecté mutu nyonso on sentir penser que non côté on a vraiment nzama pambola bango to apprendre belé na pona lo banga mo côté biso na ba mam sila bisalu bat baza mo belé mais maman à l'école, à l'université, à l'agence. Ceux qui, maman, tamal, ceux qui s'embellissent bien, ceux qui prennent yoki bien. Na quoi mon boye, on a essayé qu'on a débit, na niveau ya ba conseil, na niveau ya omo. Est-ce que comment maman luba? Na façon omo na makambo, na ebiso lo mo awa. To comment na niveau mo boye qui comprendre mo kilike. Bien que mon ningozawana otike na 3 jours au kufa mais otuni médecin que 3 jours on a au kufa na ce qu'on a zandé ti mwandeni est-ce que je comprends un peu ça parce que niveau il y a des réflexions donc moi la maman elle toujours calmos voilà Aïcha Okoko sans plus tarder tout le monde a rayo les kabayaya ya Sylvie Bongo ya bongo ya penabe ma petite ya motema ya bongo c'était mort ya bongo salaki alobi baso bengai robe et pas ya Frank Stemai mutateki yango sitaka pashi mutaye kotikela ngango leki na ngai ya motema Aïcha Okoko et puis ya zuzu visite ya leki na ye ya motema lisusu sila bisalu explication les bomenga on s'attendait na moi expliquer bongo te ya bongo ya Sylvie Bongo en fait na trace nyonso ya vie nanga ya bongo aza ouais trace quand on a trace aza azonga leki pona leki mo mabe leki mo capricieux ba ya nanga na bazonga bongo so na baby si abongiselanga soki Hermon pe me Aïcha moni likambo ke nango bien ya bongo moni ngaza pe mo agité aza grand sœur mona linga mingi to sola kané mingi na carrière nanga penza
a contribué ebele. Petit frère nanga hôtel obela makasi Juju. Fallait ba opérer na mutu so bande batindi to bando kanisa. Tala na bengi ya Sylvie tali kamweza binanga mais non oh ozana numéro mutu boye benga yete akwede opostala ngwa bien OK. Na yo bengi na Sylvie na benga kepsinga ça va on va prier pour ton frère va opérer le soutien. Donc ya Sylvie azaya moko to linara mingi ba conseil alinga toujours évolution baleki na ye yaza ba yamo bete ke non ayoke baleki keto to ni yeku tsoka nango aoluka kutu ko abakisi la bino et puis Sylvie Bongo aza mutoyo aluka toujours intérêt batu mususu mam non le baba aluka toujours intérêt batu mususu évolution ya lelela ka batu bosser la Barési Boeko, bosser la Isha Boeko, bosser la Sila Boeko. Donc c'est ça, c'est Sylvie Bongo. Donc mon toit y est bien penza Aza Bongo. Le bien-être universel. Oui, donc il y a oui, on a besoin de force naïe, maman Yann. En tout cas, Aza grand tiens encore. Sur une pété bakabe na activité, tika bango, koloba tika kama wele kanga mo tika ngamona girango, tika ngamona benga, tika ngamona ça. Mon niveau to dans Sylvie. Donc Yaya, tu as vendu plus de 15 ans, 16 ans, donc ça va déjà. Vraiment. Et Yaya n'a pas aussi la Bissau. Mams. Tout le monde a vu nos voyages. Mais voilà, Yaya. Beaucoup de choses récemment en Suisse. Je crois voyage à Souka. Non, tout le monde c'est Mams. Maintenant, sur la Suisse. Arrête, Aïcha. Arrête. Mams. Mams. On a Yaya. Si là. On a Yaya. C'est un ngai. Et là, on est aussi la simba, on est à Kitoko. Les qui n'ont pas opposé à Kitoko. On est dans le cas où donc, tu côté place, moi, ben, je l'ai dit. Il y a mon colo, non, mais pas mal. Il y a plus de aller. Eh, il y a mon colo. Il y a mon colo. Eh, il y a mon colo. Mams, Aïbinga, mon bateau, nous sommes sur Internet, c'est loba. Si la zamo Nzambe. Et puis, à Sambela Nzamba solo. Nous on prend le temps, to la isika moko na buto Sambela, to senga Nzambe. Nzambe déjà oya lola. So aussi au kominaye et là liboso mo na Nzamba senga Nzamba brisé na. Vous comprenez? Ma ce qu'on a moment où ezake moment aussi la seule Nzamba sa brisé. Parce que tu y es bien, oui bien. On s'en a kebo sur ayoya. Tout le monde a un film ici la sala, tout le monde a un rôle incarné, tout le monde a tout donc pour comprendre que non moi si yo a malembêté. Aza vraiment malembêté mais comme c'est un enfant de Dieu en alliance Nzambe nae, aoze Nzambe ne asale makamomine ne pour les toujours au poste à Bakouk. Azoze ane kaka. Et on moni sikoyo batu mususu wa bulangoza non. Moi je pense pas. Ceux qui prennent le lot non si là à brismate yanzambete à comprendre message yanzambe nenga comprendre ti muto so na azade je te dis biso mbale kaka si la ekoto yaya ngale kikoto to chepenza ti bazate te azate omoni na belle émission auto scène avec Kabi Mams muto Mams il faut répondre azate. Parce que batu nyoso bana si. Yes ko talikolo. Eglet. On répond de manan. Mouton na botamité na salamité. Songa na vena kiti beke ko pape monotonyme. Na vena ki Baisha. Oh. Ah mais oh kona vous êtes lesbienne ou comment? Comment tu peux craquer mon niveau à ce niveau là? C'est quand même c'est trop bas. Et ça na sec. Mais tu peux karaté. Parce que si là, il a pu se focaliser na SB. Tous en avoir voyage kuna a obenga ba osala musana endingi zo kende a calculer ba tout pourquoi vous calculer parce que vous comprenez que ils ont vanité ba vanité ça va sortir belé ba vanité ça niveau par niveau est-ce bien na bisa ba vanité il y a lui vite ezali il y a vrai original oh vite on se sombi na suka peso champagne na bisa to kena makala na mams on a souka so jusqu'au maison Louis Vuitton et on peut se imaginer et puis si bino
champagne bomela. À niveau. Mutu na vie ana ba delure ne mutu so siliki il faut assommer la basika amelo kwa mutu so faut la ta bien il faut lire bien assomba carnet bien mutu na ndenge na ye plutôt les gars la télévision faut être propre à bon. habiter c'est la télé ba habiter non mutu na ndenge na ya mona makamu na ye il faut la chic faut la suki ne kitoko aza sek ne kitoko ba pikisi mutu ta mam spe ana ndenge na ye il penda côté wana akanga abi surtout bon rôle te wana olegate wala za lui vita et quand appelle les gars la zeps ça peut un peu bon bouteille whisky à la période ça whisky c'est champagne on fait champagne te ça sera whisky oh ya plan yo whisky sundeni ça oh ça wala na Louis na Belgique au moni na Suisse maison mon bolex ça ngai quoi voilà au moni koto ouais pareil c'est vraiment important ouais Mams tous en Kinshasa Mams savani na Villa Citas donc ndinga zana ako expliquer pena mutu pas regretter nini ba expliquer les parce qu'on a minute sur mon moment on a besoin de motiver on a besoin batunaye batala kaye ba bakouk bato ba sepelaka na ye batala film a sepelisa bango parce que malheureusement les amis bato ba komisa chaque fin du mois na bango chaque mois combat sila donc yemo zo luka a créer buzz pour batala et faut à comprendre que ana kata makambo il faut combat sila et régner et n'a pas le temps azata on a te tout on a bien sila ben quand la tangue yebana si la mona poto atango le quoi oracle ma parole mais na poto na bo mwana akoli na papa alingue makasi papa na ye a peu sa éducation ya bien ay ko défendre même na musala yebsanga rôle ni bo pesa mam so ko sa te ya mwana uti poto toni parce que mam sinenga zana atika na rôle monté ay karna nyoso donc quand tu as le bakeno a déjà professionnel bato ba critiquer bazarani na nzala ya Aisha oui bazarani na ba bande comment ko approcher te mala ni yango photo finga poto ana tenté mama kuta donc ana temps wana te et puis ici là azam mwana mwasi wa kende classe atanga bien biso pe na carte universitaire biso pe ba conseil tozo conseil bien toza bien coaché bato wana o basa makambo wana na choqué bon moi muke et ça que le côté ayebi yangote amoni yangote azate donc et ça que le côté ayebi te amonité soka salati Chanel ne ya solo soit Betty Vuitton ya vrai en attendant et zanini parce que ngam atanga mope ko jeninga non kombo ya mutu atanga kombo na oti mais c'est ça bassesse mutu abetaka liso na yote ayebesko vandaka te ayebesiko existaka te mais en tout cas Congo yo makambo ezebele hein mais boko lata kombo ni atalaka te ana tante ye a vendre réfléchir na ba yana ba staff na ye to ça filme nini po e kende boy ezonga boy au moins na mate ba c'était donc ba kamba chaîne ba non que o chaîne on est chaîne la chaîne na ye ya chaîne na ye o espisa ya ye OK ezaye ba monika tika nango comment expliquer congolais chantier munene oto nango ezaka ya muté ya mabe ko saka témoin ja mabe ipona muninga ba comédien mususu to jouer pas na été mais s'il appelle tout le monde hein s'il approche tout le monde parce que SB ezali maison à production munene ya munene pona batu nyonso pas monika oyate tant pis oya soyez le bienvenu mais pourquoi en fait si là azana ora moko ya makasi c'est vraiment moi si on nzamba pambola mingi parce que biso de comment besoin niveau osika et elle loko moko te o ba osala awa ezanse kimia elle ngote a mona te a otala te parce que a vivre la vie ne nde mususu
Toi, bozo finga, bozo. Elle n'a pas le temps pour ça. Je pour ça la TV, est-ce qu'il faut manquer mon colo? Bon, manquer déjà, il y a mamie, il est là par exemple. Déjà, mais non, peut-être sur la SIV Bongo. Non, peut-être sur la SIV Bongo. Jamais, jamais, jamais. Il y a mamie sur la conférence, il y a fan à la question. Ah, au ticket. Tiens, en fait, tu n'as rien. Au moins, ceux qui moutou, asa facilement manipulé par moutou. Au niveau ça plaisir na moutou au tindo. Voilà. Parce que moutou au tinda yo, azo biso liboso. Yo ozo batu combien? Oso les ngala na marqué l'emsusu, ya mami to na manqué grand charisme pour les mukendi. Et puis qui va si bon va se prendre ngate. Na biso ba yelo mabe. Et puis que batu be ba lo mi va se prendre ngate. Ba yelo mabe. Pourquoi moi na moi mabe azo manqué. Au moni na vie oko sa nyonso mais conscience noté. Ba résident la préférence a problème na yo to bongisa. Mais na conscience à chaque fois. Vando rappeler au kaka. Au moni mams ngai écoute ngai vraiment na mams té et yété. Ah lik na ngai té même si yété. Et moi ozonga lik nous a raison nga bien. Tanga na taya ngobo na kena ngobo na moni ngobo na tuke simbiti. Té ma force personne za bonga bien ayo kaka. Mutango na babi ba lo musu za pe suki ya Aisha ko yo ba no tombola ya makasi zo leze ba ndeko mususu nazo tomboler makasi te na tomboler makasi te si là azali mwana mwasi elle est très intelligente ce qui na kosi ba ta commentaire aza mwana mwasi azo éducation ya bien aza hypocrite te asela ra mutuzu ate azala likunya na bendiction batu te akendaka na ba kombo ya batu te po aboma mutu. Vous comprenez? Oui, si là, attendez le lycée Bosangani. Il y a suivi bon, attendez il y a si le lycée Bosangani. Azal le qui n'a pas il y a lycée. Si là tant na ina, ayo continuer ma caminer à ma classe ni wana ba ko découvrir les sous. En fait si là, ndinga zawana. Tolo na yeza na kati. Si là un kabili ozo bota malandro, bébé est-ce que malandro bandaki? Solo malandro. Mam ça zabile muso abimisaka na ye makambu ka boye moto sika ponga mona lukuna na sina yango yo saka zo bato yo sika sika boye nino ngamona leki fan est-ce que baninga na yo batanga na bona lycée Bosangani batanga na bona ina bazana babenga nga petit alors Aisha nga kama ya sila totanga ne boye ba mamulu bazali baza bazé belé baninga et puis jusqu'à présent azaka na baninga na ya bo mwana akabwana bango te chaque jour basola na mamoul biso te mamoul na mamoul te muninga na ye o baza masolo eza ke non batunde baluka babemisa image na ye mais nzambe akonfonda bango pona batu balinga SB ezala te si la disalo a existé te non na vie ezaka toujours na moto yo a repé solem sous 10 $ pour la première fois. Ouais. Ils ont toujours mon tour parce que bali bosso na ta business class bali bosso na kenda français, bosso na kenda mbujimai, ils ont toujours bongo. Oui. Mais et la cité que non pour na mbala li bosso ça qui nga bongo ndé talent na nga nyoso ndo pesa ngango. Non, c'est pas ça. Ce que tolo basi là. Muto kwa ya mindondo a personne âme. Asenga moko. Wale kisi la zapi. Ebe les gens animent. Bateau wana baloba na sila ba yebi kele ki bango. Pour comprendre que l'équipe bango té, ba obete so ba sonete. Ba yebi kele ki bango. Tellement l'équipe bango faut pas. Ti l'équipe bango. Il sanga ho no pesa mam so sa te, yebsanga. Na bisa. Mam sa joie femme na foyer, mam sa libanda, mam nyo so sala ngo. Ça peut être femme na mboka. Ah mon trophée mon mboka wana. Eza parmi ma grand trophée à mboka na biso. Ba pesa ba chef de l'état. Oui. Ba pesa ba ministre. Ba pesa. Et puis grand charisme ninga za nako ba comparer été. Dans le niveau bien combien? Au peu c'est combien parce que tant ba grand charisme ba sali sondage. Ba comprendre que moi yo ba eko ba bazu ba niveau ba voter habiter. Elle a mérité ça. A mérité mon musana e. Na Ghana kuna azuna Ziko Award azwa ba trophée et puis awa enzo nga award de bandaki na soirée moko la mon coup vidéo wana ya mama Chaco pe à son âme alobi si là c'est la meilleure na soirée moko SB azwa plus de 8 trophées. Est-ce que mama Chaco wana tala talent za na mokili
musala mais maman Chako beka maman Chako sika bazala ba ya minolo ba osepela te bazoka kanda maman Chako ya mindondo bazoka kanda omoni mutu omoni barezi na vie ndenge za wana tika etola mutu ebrûlé ndenge matindango barezi moi je n'en veux pas ngai ndi nazalaka ana na principe moko ya vie nasenga nzambe longévité na bokola bana nanga na sala musala nanga et aujourd'hui so na zapete no kinanga na kimia et pas nzambe pourquoi parce que na lulelo kwa mutu te na lukeli mutu mabete batu ebele bavanda na baolala baoluka malheur à mams mais nzambo ya belela tongo midi pourquoi aotikete biso pito za na nga des fois yemo azo sanga esprit et moi pena pas ya affecté nga penza au moins Chadi comme les maman naé tout ce qui autant état d'esprit n'est normal bango wana o ba vandaka Dieu est juste mais je pour finama oyebi pe pas ça finama na yebi yango na zongo 8 ans na nga bamba ba biloko nyonso ngai ne na zaboye na bi prière na sa pa nzambe bato ba finganga o ba bebisa pe réputation na nga image na nga lelo tebi résister za nonine baza ndenge nini pe comprendre nga aloba penza bakoloba mo pe komela yo nyonso na yebi yo lelika pa kolo nga pa kolo justice de Dieu ezalaka na keke pa na ye nzambe sanga kana za mutu na za mukila te donc bato oyo baluka ba malheur bato ça sert à rien bako boto lo nyonso mais oyo za yo bozwa te exact yango des autres déranger bako boto lo nyonso mais oyo za yo bozwa te mams asa musana ye alinga bato nyonso so moni mutu moko kaka yende bato basalaka mabe kaka yende aisha tongaka ye ka yende ndoki mutu misala mabe comment expliquer est-ce que bato bazali olingi bato basangana te bato bapanzana non bato nyonso bazaka facile à manipuler te te mutu nyonso a facile à manipuler te po to na ba TV awa to na ba parents na biso pambola biso maman na maman papa na maman yebisa mwana liloba yo penda pour ça bonable s'il a été béni par papa na ye il a le temps de rester avec son père papa nda azo pese ma pambola chaque jour yango moni lelo balinga tie eloko eleki SB zati Aïcha comme la champion tu confirmes oui balinga SB Nangalanga awene mais SB pene la source inspiration bato ebele oui faut diongo lati moi salon a bien moi akene ndeni nga pena beto ata 5e niveau on comprend ngo donc lelo ce qui nzamba za ko accompagner yeza parce que nzamba tali faut ka mono nga na accompagner ye on comprend ngo nzamba bete nga il faut na accompagner ka moi no ce qui na accompagner était na bitumba o ezali eza mabe mais SB anika kola taza ba facture à régie de zone Snell et bien on a ba détail voilà on a ba détail ba détail on a ba détail il faut des mises en mots oui ma pango ko ba biloko na ezala omoni yo sambela na compassion non Marcelo l'autre fois na va na ndako na ta parce Marcelo azo loba lobi ke andimi pena ke non vanité de vanité comment na bilamba ya mama blanche nde ba bimisi ba chaussures ba bilamba na ye a comprendre que alobi ko musika bi ala ba kunzie na robe oyo atikala ko la tango ata mukolo moto zaki en vue bate ebsondeni oh mams ndinga zawana bazana papa na bango nan bazala pona mona vilte bato batambola na ye na ba bato batambola na ye ba bona grand esprit coaching na bakota bilamba tanga rapé muta cité somna kitapina na kitapi mabe bato bazala yana coaching na bona c'était mams même na amitié azara yuma alobarati yo sko boka sa kwa kenote aza vrende aza vrai sko yo zolinga omonezana soki yoza ndoki ozo ko supporter bénédiction baninga te ngembi ma biloko voilà
tu n'arrives pas à supporter l'élévation moninga. Comment ça se perd l'élévation à Ngai to nasali awen. N'est pas bibi kapinga. Parce que bibi azalaka déjà na émission. Voilà. Bibi ndako chenga. Et l'homme bibi ebsanga minanga lobi Aïcha. Cause la bureaucrate te, on va na bureau faut qu'il tape na terrain. C'est tout. Na yoki parce que elle aussi a une chaîne avant gars. C'est quoi ici les années? Babonné na tout baya kana eza batine bon non. Si là c'est fan. Azana bana na lelo aza festé pourquoi parce que azali na bateau ya créa. Tout tambola na ba poto, tout tambola partout. Au moins peut-être que non. Oh mams. Les familles ya créa. Baba kou bazalaka. Bah c'est plein de ça là. Mais pour répondre à des amours passés. T'es exact. Et puis ça on te comprend que les gens bâtons on répond en ligne. On répond de monte. On va attendre la tante. On les qui n'a rien à Suisse ngati. Na kina mo matalana. Otopa ma papa. Oh détail. Bah détail. Et puis la business class. Il y a quel côté? Pour les nyinga. La billet pas frappe pour Nicolo là OK artistement ba beto na billet mbaka. Oh yo yebite ka babenga ngo. Na baya. Yango te. Ndeke. Ba billet ndeke. Kebe on l'aéroport. To yebi yo déjà. Moi source. Ndeke. Kebe le sopaka. Munela beta boyo eleli. To ndeke. Bala kada ba ebam na oloba lelo siko betela ko babiye doyo kota kalote o ba betela ko ndeke sopi il faut se mesurer na mamsila position na sisi na sele pour na ya na ngesi. Merci beaucoup Aïcha, c'était un réel plaisir ya rozana yo toke na biso tshana suka. En tout cas na éviter Aïcha là yo me pose à victime ya mafinga et puis à un moment donné puis bakoti saka yo pe amo pe na mafinga so otali o fandi moto répondre ne la moninante. En tout cas moto répondre penza na tie mai moi noir na ngao azate. Oh ngaba se ngaba tala kuti ngati oh barizi natanga kombono ici bate ba on defo batanga batanga pe na Aïcha koko po ba saka la championne mutete là natanga komna ndeni yo na mabange belé ba boko pe mingi ba papa wemba. Ma père veut faire rigoler. Continuez. Bisoni tozaboye, toi bana nzambe. Partout. Ceux qui va finir na YouTube te, ba koyoka na nzembo. Dynastie na so 5 fois. Vous se comprendre. Donc mams vanda na ngwendo lek nao. O lek nanga. Ya nanga sila. Chaque fois qu'on va n'est pas son âme, mais les lots n'a rien Sylvie Bongo n'a rien Sylvie Bissal. Calmos. Sur la kei, na koti, ya la lingi oyo, habillé na zui. Et puis biso, l'éducation dans la famille de Zalara, to linga na rapport na ba intérêt mo boité. Amour vrai, naturel. Donc, je n'attends rien chez ma grande sœur. Donc, les amours vrais que tu vas comprendre que si la niveau tu vas finir. Un niveau na bonté. L'éducation au azon andako, l'éducation peut te rappeler ce que naka. Ils ont permettre de sauter to fingana. Mais ce qu'il faut que faut lobana, balobana musala. Na musala parce que mutu ana la façon na mona makambo. Combat SB mata makas depuis SB ça matin. Non, au moins, et mata pour depuis SB Salama. Parce que Batou, basé là, SB na liso hotel dans le loté. Tu as joué à Bagag. Propulser Batou. Bagag douana et bien Batou nous soit le bac non, si la c'est rabu ça ka. On jouer Bagag te. Mais ça lango. Ça on pour la bolingo. Ya baninga pour la musala. Ya au moins combat ya SB Nzamba ya toujours na libon na likolo pourquoi parce que na mission. Sponsor officiel. Yasi là na kati ya SB eza Yoshua Mashia. Jova Sabaoti. Wana zamio atanga le pe na ko bebisa mais ko accompagner tina suka. Yes. Ton Nzambe à comprendre, il faut nataka le boko. Il faut la bundaka moi parce que bateau bazawana baluka malheur na ye. Moi je vois mal. Yo moko mutu oyebi. Elonye salike na longwa place na zaki na A na comment na B. Osa conscient ou consciente. Mais osa ko sabatu. Osa imaginer.
oyemi na bien que no makambo na ngo lelo boye eza pona tambola ki boye pona kende ki boye oza muto ko kosa nyo sur mes conscience na été Voilà. mais oni obimisa image moko boye ndeti yo ne bakosi na makambo ba envie par rapport à quoi ba envie par rapport à quoi hypocrite hein biloko neza malamu mingi te tota ela nzambe mutu na mutu ana di gablo na ye okomisa la vie de luxe oh mutu na niveau na ye akosala vie na ya luxe na ndenge azokokela biso awa tona mwa 11 000 abonnés na biso todondora wana et puis on se dit que tout ça en plein chantier et bientôt là pour la plateau et tout y a inauguration na boya et là ma beza ya mukolo tu travailles dans le silence ça nazala mwana mama Olive silence pour mon résultat biso sambo ya ini minute pesi biyano ampake wo na yemba te poignine osalinga ngoluwe gole bomba nafukana sukawana basakotanga makila simakela mbangoluwe bambaye barezi basa je le conserve whisky oh whisky ka Malibanga qui était ça va Italie nazebi sao babalité abakuka salité ah ça la raté il y a un problème qu'est-ce que moi je connais ça autorité morale la bisoté autorité morale to abeta boy Viton on les gâté oh on bête bena légal mais pampa autorité morale même ça roiba on peut la teki pe l'envoi mieux autorité morale même ça loba papa chéri mutu biso niveau S besoin déranger non très classe et puis hein mams nazo sepela mingi na banda kwa nozo zoa ya trop classe kwa Netflix Nollywood trop classe pardon en fait nina si ça eza na création SB batu ebele ba tant SB et s'imposer batu ba komi ko croire na style ouais ba ça parce que batu ebele ba bata mitema mabe ba kaso kwa style ba bon marché voilà donc manes ko kabale bandaki ouais beta ba comédie ba diablo ko beta ba diablo mais tant que moi na nzambe na esprit saint calmement nzambe zo pesa ba tout à l'heure ska tozali ngapi na ba défaut nanga naza parfaite te naza pe moi na mabe mais na niveau ndeko ko déstabiliser via bato na ko rater parce que nga ba sala ngango ba nuire image na yo ba nuire de réputation na yo donc ba sala ka ba fausse témoignage les belés mais t'as le résultat vous comprenez ngo mais moi je m'en fous naza o naza lelo na nzambe nanga na musala nanga muke nazo bunda nzambe zo accompagner biso mais na vendre bato ba linge na mutu mo beboule non là c'est pas moi moi les appels qui mutema mabe barezi soki tozotambola biso mbale patron biso cameraman comment on est Martinez aza patron na biso soki nzambe atie Martinez na mutema apambola yo kolekanga eza nzambe parce que faut savoir nzambe pour comprendre ngo soko comprendre ka bon na ba lion sine nzambe te na yebiti tonga solo ka solo ni nzambe na yebiti alors botika ye baninga na ya théâtre batu bozo combattre propre sœur na bino c'est pas normal mais force les années parce qu'il a un Dieu vivant tant ozo kotambo na nzambe ozo le nzambe a oti côté a osako toujours différent yo mona SB film moko la msusu 12 personnes muso mona même film moko 48 personnes différence ka ezali o comprendre ngo donc mona SB ningezana soit beti mo le mo boye toi ba c'est très classe mamutu les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est pas même Sabine à Abidjan qui est la famille résidentielle de Bengi Sakai. La firme ici là l'Ivoirien. Merci Nako Kende. En tout cas, on a apprécié bien son beauté. Bana Awen, vous s'abonner massivement à un exemple de télévision. On a apprécié Bibi Chelongange. Ah 100 000 ok. Bibi Chelongange. Olek yo vous s'abonner à Boya. Bata Awen Boya na noir. Vous s'abonner massivement na exemple de télévision pas Barési Baza. En tout cas, ceux qui n'a bêti moi aborder. En tout cas, kangangate. Calmos. Calmos. Pour la rage na popcorn.
Maman est biso kaboué. Non, je n'ai SBT. N'essaye à la rabi. Ya. Sinon jouer non je ma casse. Les autres ça est SBT. Bombo. Bombo Aisha. Bombo Aisha. Bombo Mams. Bombo Barezi. Les tout ça quand notre solette. Nous puisque les andeni. Et ça Gucci to Vuitton. Il faut expliquer. Déjà Miki là. Et pas Lamba. Miki là. Pardon. Attendez à répondre. Exact. Mouta niveau pour répondre Azate. Oh à niveau na yé. Ti Azate. Beaucoup comme ça là mouta niveau na yé. La miso ka fo Sanjola. Sanjola. Donc nous nous allons so talika revenu non ezangi moi est-ce que moi 200 comme 500 si là. Na comme na moi 800 na créer moi actualité au tché. Ah on est lobby qui t'a polé les moutonniers sont ya oleka. Plus 243 81 60 012. Ezo bo ba tumabe. Na benga ke na zwa qui était plus 243 81 60 012 yango yo. Benganga. Qui t'es allé? Yakoloba. Ba propos tenezo engagé invité. Yakoloba. Nazo aya baya. Et bien mo be kalezaka. To bengi bango so baya. Voilà, merci beaucoup Aïcha, encore pour t'aider la championne. Donc c'est par ici que nous mettons un point final. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Donc c'est un honneur. Il y a Aïcha Dassir, Batbarota, la Bissou Belé, émission au Bopambo la Bissou. Vraiment, Boya il va s'abonner. Autorité morale Boya. Boya. On a besoin de l'eau pour un trophée. Théozoa. Maman. Ozoa. Maman. Elle mérite notre maman. Maman gentille, maman bolingo, maman bana. Maman pesa rabana affection qui toko. C'est maman Waro. OK. Maman Waro, maman Olive Lembe. Donc mille merci Nanyonso parce que na lela Aïcha. Maman Bernard Barezi. Oh. Natala Raoté. Maman ibana faut na maman mona soka bien payé. On va passer Rambote. Belly. Barezi ça va? Ça va bien maman. Ah au monde parce que atala raté. Kasi maman za vrai na bana. Moto na yebi yo. Aïcha na zonga na leka diarrhée. Tiko babo. Etumba na zolba. Yesu. Zambe. Amen. Ezo brûler makasi. Oh SB. Il faut pour la na tongo so bola moki. Kumisa masila. Pour ceux qui ont d'autres liens qui na YouTube. Kumisa ma SB. So kotika na YouTube studio. Otalika revenu. Et comme il y a moins 800 te na so moins 200 ça dit si la yaka. Si la olia Sabino bakasi. C'est bolia. Boya la modération pour muto olia Sabino quand même. Droit de charismatique. Sabino. Ole gata. To bona biso te bo finga penza. Mais bon modéré moi bien. Moi bien pour ça. Parce que si on ne pas moninga le mois si autant on peut mingue malheureusement il était comme. Pardon. So côté YouTube studio. YouTube studio. Na moi 100. Si la moi ya kaka no awa. Si la yaka. Papa. Moi 500. Te le bisusu. Vous allez ça bala pour ma Bah c'est qui ba fana ba ki. Pum. SB pour Abakouk. Aïcha, merci à Madame Amimine Doumendo, Madame Christelle Olina, bisous à toi, grand merci à Président Yoshua, le président de tous les Abakouk. Vraiment. Merci à Gilles Monapoutou et Guette Kamas depuis Montréal. Batanga Montréal. Canada j'arrive. Canada. Naoya. Tokende ko Canada Naoya moi deux fois te. Gilles Monapoutou na Montréal la liana mela. Na lamba na cuisine. Montréal ya la motema. Là où il est Mousseni. Il n'est que le véritable code mondial Yaya Bayaya. Donc merci également à toutes les personnes. Mais peut-être on s'est l'émission PSU qui toko hein. Ah ouais, c'est très classe. Ah ouais,
Toi, la carte dans Libanda. Nazo ça. Ah, vous avez exemple TV. Des fois, il y a Ah, non. ouais, exemple TV. Il y a Yaka. Il y a mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci en tout cas à Malik Arafat, Yannick Chambagodson, Bossamboka. Merci à Christelle Olina. Merci à Jérizine à la merveille, moi, la mamie. Merci en tout cas à Edou Jekabouikou, bon séjour à Kinshasa. La maman, donc Barouluka Bakota, même au thème. Et Ebikaka, qui est vrai. Alors, mon numéro est affiché bas de nos écrans pour les remarques et suggestions. Portez-vous bien et bon suite de programme. Dans le bien. Très bien. Bye bye. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makambo mbongo sala ngo awa. Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo. bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo batanzela, botikela bato nzela, mais makambo transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala ne Kazinjo. Koko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Bazwa kaka. On sait jamais. Yama mini. Tokiei. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Tocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nyo sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique.
J'ai eu beaucoup de messages. Bazutunanga osalaka nini mpona teint ezala uniforme. Donc nayekola ekisabino oyo eza mafuta onga moko nasalelaka etelisaka eza mpona teint clair bagame différent eza caramel métis chocolat mpona komaintenir kaka bacrème ya maboko ezali bacrème ya balèvre rose ezali donc kohésite te kocontacte biso na WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt.